femme légitime tout le monde libala fali na nana te tout le monde a divorce na nana Niki ya fali na Niki te tata moi si tina yo ne mto osala potopoto na kati ya makambo nyonso otonga nana et pas Niki video ezali bovanda wana bafani ya Ronsi News nana ndo rode akenda osala kichel na ye kindumba yena ngoteka ko yo botana mutu fuka mutu anza la condamner na yo na vie non ezala ngokongote bana ba assurance te libala pe na assurance te fallait à moi mukiete yaya fallait à moi mukiete fallait pe wana da bolingo na liboso ta vie amukolo ayeba ke loko osala beti lelo ayeba ga mambo osala bebi no kosa kwa tise ayebi bato siko ba o juger fali mabe ngana ye libino na bato bo finga Niki ngana ye libino na bino bato za kwa puye nana ngape na ye libino ina comportement na yo pe tantiti na ngape na ye yebisanga elo nini nana na Niki na ngote basi lo ngoli ba comportement wanto ebitete masa moi si elle a tout on ne soit na ngona na pasa na par ba comportement peut-être na taille to suini tu peux totalement bien mto ko ta poto mambo isaka tata motitina bona nini on va aller la biso vidéo Ronsi TV kuna tomona ba théâtre ba émission ba eloko musical, political, chronical, sportical, karatécal, nyonso na Ronsi News TV. abonnement basabonaka kaka osabone oke na notification kuna nde sika makambo elali bebe Ronsi News TV nde makambo otaka linet na Ronsi News TV mpona kosabone. Bonjour na bafani nyonso ya Ronsi News Télévision, bonjour à la patronne autre Madi Libanga, bonjour à messieurs les DG, babi mois de mai, des mois à Marambo. Donc mois de mai toro yo kate la kati ya Ronsi News Télévision parce que mois de mai ils ont des markambo na kati ya Ronsi News Télévision. Bonjour na batno so balingaka émission Forever, bonjour na batno so balingaka et bonjour pe na batno so balingaka tenga na linga bino kaka bongo. Bonjour à Boss Amboka Nelson Ekiambi, bonsoir à Mira Kins derrière la caméra. Montréal, pour la vie. Bonjour à Alvaro Cashpleu, bonjour à David Akiambi, Sarah Kounga la Parisienne, bonjour à Fanny Matoumona, Steph Matoumona, Tonton Sky, autrement dit Moukantombolo Petit, merci beaucoup à toi, merci à Miel Ziola, autrement dit le grand Voulouzi. Bafani a Ronsi News Télévision, quand nous boloba, mouango bafungole sous na singa. Fungolinga suna singa tellement mo eza na Congo lelo bafungolinga na singa seke lelo na rage ya mabe lelo na yeko répondre bato tout bakota ma sans le savoir bakota ma sans ba réfléchir lelo na vandeli 3 personnes na vandeli 3 personnes ya rolobela lelo 3 kombo na vandeli lelo. Et avant la loba ya bomona ba photo na bango déjà na sima moko na nga. Tant bomoni ba photo, bomoni déjà que za artiste na biso ya munene Aigle Fally Ipupa de King. Na lobela madame na ye Nana Ketchup, la reine mère. Autrement dit maman Mokonzi. Na lobela Niki Barcelone maman mapasa. Aïe. Na baxi moko na bosani. Tata mwasi Tina Ipupa. Hein, sœur na nga Choco. Na lobela yo Montréal baxela nga longi na yeba ko ma 4 après ça la bien. Lo na bona nga 3 de réponse mais na yeko expliquer kaya moko na moko. Na yeko expliquer ma be mutu na mutu. Pour battu so akota mambo na comprendre te o raisonner na ote maman pour ko cho banjo lo baba bongo ta. Il faut d'abord comprendre l'histoire. O comprendre mam ndenge ekende. O comprendre gende kendaka. Avo yo vando ndoloba. Na yeba te o micro ngo komona ngo bombo. Te mi ka bola mkina tongo jo banjo ko loba no. Na internet mtamaela na ete biso to so bazoba na bayo batangela ona batangela de biso tout to so bazoba parce que bo finga ka biso de bazoba ba chronifuati mais biso sala na biso bien wa yebi na ete article na ebongo eti ngande bo finga nga bongo bo kamata base na zo lela ngo mabezo sa nga bien biso de bino pesa ba bete na nga bo mona so vrai zoba bo mona nga zoba ne bo mona nga déjà donc sans rien dire. Bafani a Ronsi News Télévision, Fally Ipupa et artiste so munene ya mboka lettre F. Motema ya batu ya na mito mwana ba motema ya te parce que mambo ya mabi. Na oye bate motema nani? Na éviter. Nana Ketchup, mère à palais Niki, mère à palais pe lisusu donc. Mambo koloba
ezozanga pena conseil moko ntango oya olobela likambo oyo eza na actualité eza vie privée ya mutu donc yeba ndenge akolobela yango oya koloba te lokola moto liboma moko boye te vanda réfléchir zwaka na tiango soki ezalaki ya yo olingi agir comment après tu viens tu passes à la télé obandi koloba parce que elo mo pe ko lobe ko ça l'important yo pe ko aider mutu pe ana kawa na ya fali et ça la bien mais ko ya te ko fingi o nana ka chopa mabete hein nani faut koyeba sens ya kolobela makambo faut koyeba faut réfléchir d'abord avant koleka na télé parce que batala biso ba parents batala biso il y a des gens aussi bana ba problème au batala biso une fatali yo façon lobeli conseil opesi et ça lié bien à salele yango pe a super résultat est bien na ba sens wana ba fani ya conseil news télévision biso to yebi mambo ezoleka wa na mambo ezoleka pona bato nyonso bomuni bana sima na ngai fali pupa yende auteur de bat basoloba mais na lino mpe to ke malembe no émission na biso elle pour te comprendre fali pupa c'est un artiste musicien na biso ya mboka mwana ya quartier latin ya Koffi Olomide boss mboka gwada biso to yebi to yoka vie ya fali ndenge ezalelaka to yoka pe comment est-ce que bakutana kana nana wana du moins to yebi ke nana adena mamna ye adena mbongo na ye chez bango badena mo ba budget na bango ben ya lelaka na eka tonton alelaka tonton parce que na temps wana pe ba musicien na bala loka lelo te ba musicien kala bada pe no moni bo pena non voyou moni pena bo comprendre be mutambao moni pena bo comprendre ke o azwaka te à l'échec sotalaka ke famille moko bo bana bango na mo logique na bango mo boyela bango ba musicien kala tano ba kala wana juste une histoire fallait aller là on a ba champ et famille on a tellement que ba lingaka te moi na bango ba la musicien to yebi ke ba sara nana pas étranger et côté ba kenda nana pa kenda kuna simba kate mutema na ye bolingola nga ba lisena mutambongo shira kimi libala mbongo alandi na ye elmara na ye to yo kaka fallait aller là on a banzembo esa histoire ile ka bongo eloko elingi motema bandeko na ngai bapekisa yango te posa motema baarretaka yango te ezaka bongo motema so ezodésire mutu tie mona mutu wana kisa bolingo ezala te alors mama bolingo batu kojiraka te ya solo bakabwana te na lapi ndai bazaka su te ya des choses musu baoyebisa yo musu baoyebisa yo te bolingo ezala compliqué un souton bobe bani to mona ba bolingo musu ezalaki ba bundaka mwasi na mbali bakoma tina la police me bakabwana te omwaka lobi yo ana zemi bolingo ezala bongo donc tant mutu alingi mutu na ye y a des choses qui arrivent mais si balinga na bango kaka quelque chose moi tempête ba ozana na bango kaka et ba bolingo batu faut faire très attention tant yo olobela ngo ko yo oloba te ko posa ba preuve te qu'est-ce qui prouve ba kangi yo faut dans la manière ya olobela makambo to yebi ke finana moi liboso abotana fali eza Marco 6 to yebi mais à part ça fali pupa pendant que nana ketchup kendaka libala et pas étranger wana fali faut dans ba 91 si je me trompe pas ba 91 boy fali ba kendaka Bercy comme ça Bercy Zénith boina Koffi Olomide parlant de na poto bakutana na niki boyebiga akende ezaka nango system ba mise su bakina bango kinesenga nango acha moze mine kuna pona faire mukanda nde sika kena ya bima ekena ya bima pe na tongana onde ezala kaka balinga batu mibale ndenge moko te me balinga na bango parce que ko tata mibale no 4 yo moyebi rola moko la moko c'est ça c'est pas episode moko akufa olinga te donc ezala bon nana ke plutôt niki baye obala na fali pupa ya yangalo baelo moko kobota kobala na ezala nango loti ezala nango loti o important ezaka ke muta linga yo o important ngwana parce que le bokoki kobala na le besimbite bo divorcer bisa ngo logique robota na mobali le bleu pe simbite ezala nango logique et nango teka ko yo bota na mutu fuka mutu anza la condamner na yo na vie non ezala nango bongo te bana ba assurance te libala pe nango assurance te
assurance ezaka bolingo mutu wana soka lingi o de vrai assurance de yango wana kobota kobala eza nango mwasi ya liboso ngai abotele mwa ya liboso na vie eya nango assurance te fali pupa baboti keina boyima ndenge elekela bao bayebi te batuna e après mwana mibale baye enfin bana fali baza mibale na maboko ya Niki epa nana toyebi nombre de bana oyo fali aboti mpe na nana fali amwa mokie te yaya fali amwa mokie te fali mpe wana eza bolingo na liboso te ya vie amukolo ayebaka eloko aosala mpe ti lelo ayebaka mambo aosala nde bino boza koakize ye ayebi alors yo koya te na bolingo opesa conseil moko ezanga ntina na bolingo bayokaka te na bolingo bayokaka te oyo yo moko ozopresentir yango nde osala parce que fali abotaka na Niki parce que Marcosis na nani nakioyina bakana ekara mwa bamwa eza bongo soki atrouvaka bon ya ofala na Niki pour du bon il fallait arrêter na nana bien que Marcosis deya abotamaka fallait arrêter na nana mais ntango asepelaka koarrêter na Niki po acontinue na nana ye moko ayebi le pourquoi yeya eza basentiment mosusu na bolingo opresentir o moko koexplike yango te ezalaka eza makambo mosusu na bolingo ozosentir o ozomona ndenge akopesela yango explication te ndenge akodesine yango okoka te alors bojuge fali mabe te na bato sikoyo baojuge fali mabe nga nayeli bino na bato baofinga Niki nga nayeli bino na bino bato oza koapuye nana nga mpe nayeli bino e na comportement na yo mpe tanti tina nga mpe nayeli yo bandeko fali azoba te Niki ya mwasi nana pa mwasi yebisanga elo nini nana nango Niki ya nango te peut-être solongoli bacomportement wana toyebi nde te masa mwasi ela tout oyo nyonso wana nango nana pasa nango apart bacomportement peut-être na tai to sui nini mais ntango fali asepelaki akontinue vi na ye na nana ye moko ayebi le pourquoi yaya omoni mpe na bolingo babien fe mpe epezaka tobi te ke Niki esele babien fe te non toyokaka ye mta asalaki efali azomokanda c'est bon eza fin du monde te elingi mpe koloba teke yango fali fo azalaka akondane na ye te aza mutu ye moko ayebi pourquoi esengaki bongo mais tozoyoka Niki bavideo asalaki fali aza ireconnaissant mpa na ye bon en olini ifali ayembela nzembo ya fali yembela mama Niki nzembo mpe esala mpe bien quand même mpe ezala reconnaissant mpa na ye bongo parce que toyebi ke keina mama ya keina eza depuis Barcelone c'est bien fali déjà a changé na ye le kota koma na mwasi na ye mosusu tu vois esala bien te ke non aboye mwa kuta bwaka o par hasard mais koyemba esala bien te parce que biki na bolingo muto olingi mingi kokabole na mutu c'est toujours difficile ezaka bongo alors bino siko bolingi ndenge nini parce que Niki aza libre bakabwana déjà na fali paraîtrait pas comme na ba vie na aza pe na mobali na ye bon il peut bien atika fali kimia na mwasi na ye fali pe si c'est vrai okabwana na Niki ezala bien o arrêter mambo nyonso pour comprendre nini na olobela nana ketchup yo na problème te yo pa na yo elo na yo soka garder silence mais tika osala so ba vidéo parce que totali bien mambo etel nango pena yo te mambo eza ya acteur fali ya Niki et puis na tanti tina donc yo va na okimia tika na osala so ba vidéo la so fali to yebi pe yo mama mokonzi yo pena na cho pena ndeyo va no kimia tala ngonde ezokende même si eza solo bana baza ya fali yo la na opongi ipo etali na nini baba na okaka ema bete tina soko lo ba fali za reconnaissant mon ebité peut-être na mbongo fali akoma na ngam suyo bénéficier te na ebité un jour senga fali tongelo atanda kuto sombelo ata lupangu bon wana ebité suyo na posa nango vieza na bongo yaya toyebi ke na boye actuellement dans le monde eza difficile ko perdre mobile ko fali surtout na kilelo ne fali akomi boye eza passe ya perdre ye pour wana place ya okima ete ofungola TV ye ofungola téléphone ye ofungola radio ye eza passe tellement yo tikala ozaka na bolingo afali eza passe mais eloko eza important eza que apaise-toi ça la vie na yo soki banana baza ya fali te eza mieux osala vie na yo on est la première cas soki banana baza ya fali te ezala mieux osala vie na yo soki nazonge pa tanti tina
tantiti na obaki ngape na bota basundola ngaske na kufa. Ça fait mal, hein, maman, ça n'a pas ça tu sais, ça n'a pas ce qui, moi, si, à Olingana, nous, mobile, lingi sauté, ça fait trop mal. Et ça n'a pas ce qui Bolingo, ça n'a pas bizarre, yaya. Moutou, lingi, pour n'a pas intérêt, mon beau, mais, à telle ma caractéristique, n'a tout à monique aux apénatés. Alors, à Lucas, ça n'a pas attendre. Une fois, moni mouton, en a au Lucas, à Otika, Bolingo, ça n'a pas bon. Donc, ça, quand même, moi, pas si, il y a que, si, quand la mort fallu, mais, misana tandis tina soko lo babongo en fait de part d'autre un peu dans moi raison mais fallait ça il est yo ne pense pas que mamunio ça fallait ebisa ko non ana ba secret na yemo siko suis banana ba ça fallait yo lo bani tu peux totalement bien muto ko ta poto mambo ezaka tata mo tina pona nini mo galchela biso vidéo oyo boyoka réaction est tina à so répondre bato baso lo bake yenem to ça la trouble bayo lo bake yenem to ko attaquer Niki alors yepé avant de mettait à se défendre qui boyoka non défense cette tina et puis on va se retrouver tout juste après fali na ndako même bana na yo ba bengaka maman elle force maman il faut qu'elle comprenne que c'est fini avec papa il y a pas longtemps auto tinda fali message fali azongse lango keina que toi moi je suis mariée ta mère ne fait pas sa vie Keina ebisi papa na bango ke non ozala mobali tant yo ki Keina le papa na bango vérité que ozala mobali obeta Keina jusqu'à ce ka sanza Keina ke pa tata na azwela ndako obosanyango mais ozoya ko loba makambu awa on dirait baso ngatina na guerre na Niki nga na guerre na te ngelo ko na siliki po okoki ko sala nyonso. Voilà, de retour sur ce plateau bafani a renseigné, j'espère que vous avez la vidéo tanti tina lobby na bane Niki ba ebi ke maman a force aka ina papa bazala rasouté. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Niki a dit que il a fallu message moro il fallait ajouter message wana à transférer ngo et pas ya Keina Keina et pas Keina Keina ebi si papa na bango vérité que maman a dana mobile na ye Niki a beta mwana ye Keina jusqu'à ce qu'à sanza Keina kima Keina pas fallait Zulenda. Maman paye amoureux et puis ça tout quoi moi libo maman. Sur réellement vidéo oh c'est solo maman tantine tata moi c'est à lobby. Niki sur réellement banana bazana moi fallait te check as fallait kimia de maman. Tu as fallu kimia mon promesse que non le va bien. Soki banana bazana fallait te. Tu as fallu kimia. Tu as fallu kimia. Parce que soki kaka la mutu na otambo na fallait otiko lo mona mbala bien te. So tant aux raisonner fallait qu'on a zo koba na bolingo no yende mto perdre soki banana baza falite non préciser bien bino bato finga bato bazoba soki bana wana baza falite so mie osa la vie na yo longo la fali na mutu na yo na makanisi na yo au moins ko bande la vie no ya sika soki pe bana baza fali ezala ngo problème ti yo pas fali wana muta sika te za mwasi na yo botele mona liboso na vie oyebi fali oyebi sima mukongo na ye oyebi liboso na oyebi fali si bana ba pe fali na problème te osa na libo mais elo ya pas que réseaux sociaux le komi temple à exposer ba problème elo on est pas si to mona ngwana parce que vie privée ça li sous lelo réseaux sociaux komi place au bato ya ko se justifier et ça la bien te ko eza ba vie privée na bino so si bana ba za fali te tata mona na ondima ba bêtise no so eleka sur yo et l'autre passe yangwana ezepelo mo boeke obengi fali bo traitant entre vous sur likambo ezalaki mais oyo komi boelelo na babiso to ndofata to lobelango esa la bien te crédibilité ya mobali na bino mibale bo kitisango biso to ebi ke fali za world maintenant ba vie privée ne komi ko kita ko bima boye devant le fan de esa la bien te soit mobali na bino mbale bo protéger esa mabeta. Bon, il fallait aborder sur naïo pour la troisième fois, ça problème. Des bobos têtes. Ils ont assis kata. Et puis, nous c'est bien que bolingo moi ne si là on a passé. Na moi y est bien mouti. Bolingo des boti moi ne kabona na passé. On peut dire bien on va avoir décision. Il y a ma classe, peut-être na misi ça. Bolingo moi ne kabona on a passé. Et bien ce que moi na mon côté moi na bana mi balé c'est normal je ne peux pas na beki tourper n'est pas système à épée à dendi na épée c'est normal
tu peux botter dans le rasika te ba doit en gravisa ngo fallait être infidèle te à infidèle ndeni boniki amuta sika pa fali amuta sika te bolingo mo ne sila ka na passe et kufa na passe ya bolingo mo bo faut que on ba décision faut que côté on ba gêner prière pour venir sila nga solo et surtout que ne to monde là moi c'est à peine bolingo ka ya mobali makasi donc et ça ka bongo et bolingo mo ko boye e ko sila na passe comme pe dans bolingo ba star comme une fois beaucoup tani sur sala bosali sur le babolobi mais après bonjour bonsoir et ça nango bongo puti ko condamner fallait être fidélité fallait ça libre ça fini na libre boto na basinyo so ya lingi ana libre boto ton de bano ya lingi boti ka ofinga fallait infidèle niki a moi ça sikate pas fali a moi ça sikate je suis pas là ma passe bazé fallait bravo fallait comme tata ma passe c'est ça problème hein niki bravo comme maman passe comme c'est les biso fallait tata ma passe et ça ma bête boti ka ofinga niki ana loko paniquer nana te ana ngote ana loko ya ko paniquer nana te mobali mtasangisa bango si mobali te bangape ba yeba na te bangape ba sola te lobe ba komola bango pe ngelo ba mati alors tellement mobali na bino a star na ngasa bino star bo batela crédibilité mobali na bino ilo ngana ostenga ka yango fallait za libre ça ne soit ligne fallait être fidélité mais il y a un coup d'infidélité mi bali depuis la création mokili ezala ezelo ka sikata so botina niki ena ngolo ka sikate botika fallait afanda kimia botika pe niki afanda kimia parce que ane loko ko paniquer e bana na te ya moi c'est pas moi sendina abota bana ndenge na ipa bota bana ndina ba isabu tanti tina c'est en ngai moi conseil à mukie na ete soki émission ya kokomela yo kobeta tolo pona fali te fali andeko na yo mais yeba ke ana ba secret na epe mususu akoloba na oti kobeta tolo te susu bana ba se fali osani yo sa moi shobi olingo ndenge ezala kolinga mutu mo we mingi me mutu na olinga sute osali effort po balobaka bolingo ka mutu ekwisa oyo mpeka etombola pasi ya bolingo esila kana bolingo na tango no sana pasi oluki bolingo moko boye ozala nango po soulager yo mais entre temps na motema no zaka na tout sala boye te oye pena boye ne na vanda boye muko ex nga na ozonga ne pete po na kaka na bolingo ne na motema ça existe yo za mona mwasi oyebi chose est solo mambolobi ke nickel force et pas fali il faut comprendre ya mamba bolingo et ya ba kam chose ala ke mwasi alingi mingi mombala olinga na ba réserve mobala yo lâcher mwasi yeno na posa pasi wane kozala bolingo wane kozala ando luka kaka une fois moi di douce ko eso etingi ko koya au koya yo za mo se mambo aninga le kaka so nikia na mobile na ye mususu masaka na bolingo fali c'est étrange te yo za mukolo lingo bi oya expérience a bolingo oyebi comment mambo bolingo le kaka c'est ça problème te so bi ke nikia force aka atika fali kimia tika ina no kimia te parce que alinga fali mingi et puis bolingo fali za na motema et puis fallait qu'il lelo ya yoko boye facilement comme de ngwana fallait lelo egla lelo boye ka bolo mingi na tongo boye ya fallait comme kaka comme mulunge partout les ka fali TV téléphone fali et ya passe tika obeta to le roloba ke fallait ka bwana niki bongo bana wana su baza ya fali monte lelo tika na soni parce que le za ba to traiter tata moi si ma bête tata moi si songi bilobela parce que dans la conversation musupe yo sola na niki otonga nana ezali aba fana konti bozala lelo ba vidéo ndezali koloba poso tali bien tocha poto na mambo eza tata moi si tina yo kokote la fali te bo bana su baza fali yo sani yo se lokote parce que yemo fala ba kosa leke ezalaka niki amuta sikati pa fali ba yebani balala na ba yebani su mo libaku mo ebeta makeke zeme koti niki ba bini ya loba na via obota bana tata tate su ba bana fali bravo e lo kasika te panana boya ngona na opanike yango te pona na ba bota ka pe mwasi ya mabota ça problème te ba ne so ara bana ye femme légitime to mona libala fali na nana te to mona pe divorce na nana niki ya fali na niki te do wana ça moko boye faut ye moko acteur à gérer makambo wana
alors biso balobeli tolobela mambo na bokebi parce que eza vie privée ya bato comme ekozala bongo comme mpe ekozala nango bongo te so eza bongo fala aza libre mpo niki ya moto asika te mpa na ye so eza bongo te niki asala effort atourne page abanda vie na ye ya sika parce que fali araso na bolingo na ye te na oprécise bien soki eza bongo ka mosusu so eza bongo te eza mpe ka mosusu tata mwasi tina yo ya tata mwasi yo za mutu mofofandisa fali otune bien tuna ye bien mwana aza ya yo to aza ya yo te bongo sikoyo soki aza ya yo te tata mwasi tina yo fo tuna fali bien fali aza ndeko na yo aza leki na yo quand même mpe yo olinga te basali yo fali polo na internet mutu oleka na tele azoloba ba n'importe quoi mamu na ndenge na ye ok likambo okuta grave eza na te eza nango mpe likambo bote tokofanda bote olobelaka te eza vie privé ya mutu ya mabe eza que parce que ye niki mutu abande mambo na réseaux sociaux madame niki réseaux sociaux eza nango avocat te eza nango mpe tribunal te c'est le contraire amsu na sima si bozalaka na fali na nsima fali mibali nyonso wana na bango lelo okomi ridicule omoni or elika mofa yo bogérant entre vous bino mibale mais lelo ekomi mpasi omona lelo pasteur musicien nani bomam na bino privé ekomi kaka koya kosuka na bainternet eza bien te quand on parle de privé omutu akoki oyeba yango te conseil na kopesa otansi niki yango wana fala azala reconnaissant ou pas tika nzambe ajuge ye oyo ezake mokili emono obotela ye bana c'est tout akipaka o te wana eza koengage ye yo ezalaki kotourne page osala mamu mosusu soki bozalaka te mais soki bozalaka eza nango mpe important te soki bana baza efali bravo bakiselaki nombre likolo ya bana eza problème te parce que ozana mpe mwasi asika te mpa na ye tata mwasi tina yo nde moto osala potopoto na kati ya makambo oyo nyonso otonga nana epa niki bavideo ezali bovanda wana bafani ya Ronsi News otonga epa ya nana otonga nana epa niki otonga nana pa niki bavideo ezali kaka yo moko mwana fali oyo nani bainaya soki na baikenaya bayebi ke mama forçaka oui mama forçaka mais il faut comprendre motema etika eloko elingi mbala moko te yo ofandisa fali tuna ye eleki na ngai ye yebisanga vérité na niki bozalaka to te comme akoloba no vérité comme bakobomba soki bakoma na ye kosaleka makaki mama bana aoloba na ye kaka so na nyonso oyo ozoloba ozokoasire bato penaka ye na fali bakabwana nani fali nani niki aforçaka so soki bana baza efali osani mote nde bato baojuge mabe songisongi basu mabe koleka yo za tata mwasi il faut apaiser makambo parce que bimida songisongi parce que baconversation eza awa baaudio eza awa ya ndenge bande kotonga nana epa niki leo bato yebi ke fali nana aza ndumba nana azalaka ndumba nana amelaka diamba ceci cela kindumba ngo mpe tomona te est ce que fali na grandeur na ye ndenge aza na kolinga mwasi na tie na ndako azala ndumba c'est ça le problème akoki olinga mpena ke mwasi oyo atie na ndako comme mare a palin azalaka pit toyebi te oyo ezaka bilobe ya bato alobaka soki ezala peut-être vie na ye ya moto moto ana passe na ye passe wana ekobanda olandaka ye te achange déjà aoma mwasi libala mwasi mpe artiste na so monene aza na posa ya respect lelo ekomi ke fali ipupa akomisa niki kosaleka te aza mama bana na ye comme bakozonga na lelo olobi ntimbo koyesa koya eza nango étrange te botika kofinga fali aza infidèle te fali aza libre ya kosala mamu na ye fali aza très très libre niki mama soki bana ya baza efali bravo mais aso oboteli biso mapasa soki mpe baza efali te esala effort tourne page banda kosala vie na yo mosusu nayebi ke eza mpasi koperdre kifaliaki lelo mais zwa kimia nana ketchup mama tikela biso bavideo tomonaki anniversaire oyo eleki kitoko fali ezalaki bato balobi barumeur fali akimi non fali azalaki ofete anniversaire no te kitoko fali alingaka yo fali ayembaka yo bayebi mwasi fali eza yo alors yo mambo bima na yo kutu bima na yo koyina mutu te kokipe mutu te kokangana mpe mobali na okanda te même c'est mambo ya solo eza nango bongo mibali bamama infidèle depuis na création parce que infidélité ona nani
na muto oyo yebi yaya tika rancune na niki parce que aviva na mbai na peut-être avant abota na emo ya liboso donc ekosala nango eloko te yo vana oyo poza bana yo ye pa na bana ye donc bosala mambo nyonso siko na kati ya mitu ya bana bokota nini yo oza na bana niki pa na bana donc bosala mambo nyonso siko na mitu ya bana bakotente deke séparation eza bao baya ya mama mosusu biso pa ya mama mosusu esala bien te lelo ofali akozala te omona bambo etikala bango na mutu kokola na bango ekomi na baséparation esala bien te bosangisa bana bino bamama eza pratiquement possible bosangana mais bana bazala uni noki video mo mutu ofingana na binana mino epola liko adiamba ayebi français te niki ya mwana tongo mwana poto tongo nana lokoko oloba te parce que ayebi français te ana niki ana po niki te ndenge ni niki yango aza ndeni niki aza ndeni aka mwasi sili soka leka nana ni nana po ne fali lelo préférer kokumisa ndenge akumisa nana mais loko esalama te mobali mukitoko mwasi ezala pa mobali mama ezala pa mobali na ye botika kofinga nana botika ye ye te mutakanga fali ye te mutakomisa fali zoba te eza bolingo na façon ya portaka fali na ndenge bavandelaka na fali yango ya tira fali vers ye yaya basi babizeli mabe ekota kitoko mwasi te niki alobaka eza memi mibale fali esaka longola bobi aloba na longola po anini ya de réalité via bacouple oyo omwaka bato balingi na ntongo eza makambo ebatama na kati bino bokoloba bongo teke nana ana po niki te mpo niki ya ndeni niki ya danger te aka mwasi esili soki azala danger koleka nana nde aza na place ya nana mais lokola azala na place ya nana te même si bazala na fali akomada ye moto asima akomada ye kudianganaka bisika fali nana aza ya oya te fo nana tika na ofali apema apres ya ye deuxième tour po tika vanda kimia ti nana azwa na okimia ser nanga vanda kimia oyo mpe ya mamu na yo te kotenir mpe mbana o rigueur te parce que babota ya solo babota ya lokuta baka bana bino bosala effort bana bazala uni yo mpe nabetango kakipaka nkokolo kaka nde mobali nalobaka tika bato baofingo baokumisa niki eza bien mais baeza mpe niki abongisa bizaleli na ye eza bien toyoka na banzembo ya baéternellement fali abwaka nana abwaka niki yaya motema omona elinga bato ebele me okolinga no bato ebele me otomba moure eka na mutu moko to tomba moure esika na mutu moko esalaka nango siko fali atomba na moure na nana bino ofingaka nana poani bino soka bofingaka elo mosusu te nana lesbienne nana nduma elenge ezalaka na kozala na mobali nana ero aza lesbienne est ce que aye na sens mamboloba qu'est-ce qui prouve ke nana aka lesbienne bobimisa ta video totala kelo moko wana bofingela mwana mwasi ya bato non ape na posa respect ya mwasi ya mutu ape na famille na ye so aza ndumba ya pase na ye esila ye ndumba mokili ya liboso na ntango kuta yesu ndumba azalaka mpo na ntango botika nana ti botika nana boti kotie molunge boti kotie kaka aza luke ete potaka nana garde na o silence parce que mibali baya bongo mibali akozwa pire petit na ya sente mibali baya bango bongo mais botika kosala bacomparaison ke niki eleki nana nga na oboya ngo niki eleki nana na eloko te nini ya mwasa mabota nana pa mwasa mabota esili tosuka wana donc fali ayembaka niki te ayembaka nana parce que ayebi pourquoi poti okondane fali ya mobali mabe te kobota na mutu ye nango eloko te eza assurance te okobota na mutu comme business mwasi nanga obota te natia mbongo obotelaka mwana bongo opesa mwana nga ya business comme mpe fali ndenge abotela fali bana soki fali atrouvaka mieux kozala na ye fali bazala kaka mais ntango amonaki il faut changer mo ayebi pourquoi nana pas danger te nana pas azaka mutu simple comme mpe fali akoka otika bango mibale akoluka mpe mutu mosusu mais ntango amonaki non préféré na ye nana vaa na ye pour la vie ndeti lelo eza problème te bino kobena ofingaka nana te soki namela adiamba ye mabe te ekaka kota baesprit na ye ti ye mabe te soki nana se drogaka eza eloko te eza vie na ye eza bien eza mabe te mutamuta na façon na ye eza mafi mosusu bamelaka bango basigarete ye mabe te eza ndenge nde motema nde ezotinda sala mama nyonso bofingaka nana soki fali amona yango mabe epa nana nde atika ye lokola atingamaka ye kaka botika wana eza mambo akokota te wana eza bolingo bokoki kokota te botika fali agrand na mboka oyo jamais akolingalinga mwasi moko boyo aza inutile tellement afanda na nana po ayebi nini etindaka azala na nana botika bango bafanda kimia fali pupa jusque lelo ozoloba eloko te soki bana na baza ya yo ozwa soin na bango eza nango problème te
parce que yo na niki boza esika te boyebani ya longtemps bana bino nani mwana meli boso yo wana na 18 ans donc boyebani na bino eza problème te mais bochende ordre po bana psychologie na bango ezobeba eza bien te s'occuper na bana ndongo s'occupera na bana nana eza logique so someli makosi tomona ki opesaki nani na anniversaire ya Keino opesa montre Rolex ya valeur sur ya $10,000 so sui nana azalaki mabe nde bino booloba tomona apeti ke mobali ana bana moko boye malingi mwasi na ye mwasi na moche balwa te kopesa eloko te na ndenge efali alingela nana pa koba ndenge osala ota osala yango te mais tant fallait asala yango et puis abombi yango tasepe na video bomoni tomoni ke anniversaire ya Kena ya apesi epe montre $10,000 fa nana pa moni isa nana elo te parce que bika mwana lokwa makosi sa mwana esa elo te sobino ofinga nana mutama mipwani na bolingo fallait asala ngo pa nana pa ko bana ko dicter fali ko kipe bana ta ko sala ngo pe tomona pe ba bolingo mususu pe ke abwaksa bana abota na mosa liboso mwasa yanza bizali mabe alinga te mbala kota bana libo tomona yango mpona nasala ngo simba kisi te kaka nde fali alela ebongo nde tya kufa abana so ko dicter ko sala bote sala bo ausala meto nana za mutema malamu mutema kofungwama atikaka fali akino tala bana na ye atikaka fali apesa bana nyonso bana ngo posa po ebike a maman bango nyonso basa bana botiko bebisa psychologie ya bana bafani ya ronsi morel chedanga deuxième conversation po mona songi atanti tina aso tonga nana epa niki alobi makambo oyo yebisanga ngana yebango te ngana longwa kini mwana mukema mwana yebango te yonde muto bana ko benga ngo yebisa ngai ko banga na hotel nana za ndumba ba umela te na fali yo za mwasa fali ya mona basemeki baza binsekwa moka chelanga image oyo on se retrouve tout juste après l'air banda ko linga ye lelo histoire ebimi ke fali nana zaki mwasa fali liboso mais il me loba na ke nana zaka mwasa gay azaka fali linga kaye certes d'après l'histoire que tu m'as raconté ils ont linga nana ndo rode akenda osa kichel na ye kindumba siko yo sala ke aye mukomo akela kutena mobile mo ya allemand gedo so guido si je me trompe pas akenda absuta fali ba yena mobile en Allemagne babala la famille mobile on babi ke bako bala nègre te mobile on na osa na ambassade d'Allemagne batindi bango na Thaïlande mamola nga na yebi on te na longo ki tshesa na ajni mais yum to lo bala ngama kamnyo swanat. Voilà, de retour sur ce plateau, Mambwezaka Royinda, Mambwezaka Karoyinda, Mambwezoyinda Makakawa. J'espère que vous moni. Wana nikinde mutaso loba. Makambo aza ko expliquer wana ye bango te na vie. Muto ayebisa mambwana tina ipupa. En fait, yaba lobaka ba seme ki baba bintse quoi. Ba seme ki baba songi, ba seme ki baba ta opesa confiance te. Mambwa boy. Tanti le monte ko manga songi po ba preuve ezali. Tika siko ko pela, tika ko ça trop de live, trop de vidéos tika parce que source à ma benne zo mona na déjà. O défendre fali makasi bien sûr kazan de kono mais keba wana za mamba bolingo. Wana za mamba bolingo. Bolingo mona déjà wa piège comme lelo ko simba te lobi ndobo kangio. Même si ça y a la volonté na été mais moi si so kazaka na posa bolingo na moi si so kazaka na bolingo na yo et kalobi ke akozwa yo atal lelo te un jour au coup era na masama kulunai. Moi ça ça bon mobile soit bien ligne c'est normal mais moi c'est soit bien na ko joma mobile tôt ou tard a ojoa et surtout que bana kati fallait ko beta betu ko tala mona bo nenga système pe ata osala volontairement mais quoi déjà ya yo c'est important ka ko pesa mtulitoi suis eva kwa yaka aliaka mbuma po pesa satan litoi ya ka ko pesa mtulitoi et puis ka ko so mo pesa litoi yoki okomi sedi moi c'est a muto sakanela ti comme pe bolingo boza ngo soutenir na niki ndenge zala quand même par erreur quoi parce que moi ça zalaka toujours na posa nae ça reste à vérifier tanti tina tala niveau qui songi na ndenge bimi donc yo nono na tumba parce que niki pa ba ko tonga wanda pe ko tonga fali pa nae so finalement yo za place ni parce que o eza nengo bana ko tonga nana e pa niki monte yenu to o sa pe na poto makasi na mambo. Oh, yo faut faire kimia pour tata mwasi. Faut check kimia. O ba no lobaka. Te o défendre fali makasi na le kambo na no vérifier te. Ngana ozonga kana loba soki bana na baza fali. Mon degré so pa yo. Nikiaza na mbali te ça na problème te. Comme makoza na mobile na mais muto ya linga na vie za fali.
akoluka façon nyonso kozwa me yebaka kokweya boso osi kokweya yango mpe yango yo oyeba conversation oyo ozotonga nana epa niki alobi ke elongwa kini mwana moke ayebi mambo nyonso te yo nde moto oyebisa ye non bavivana na bato boye ti kompe ozaki nte kwa ye mpe na basi mosusu ya fali en dehors ya oyo oyebi okenda mpe kotumba nana yoki ndumbonga nana ekoma nini yango do na vie moto akochange te motu mosusu amoyibi esili abongwana akomi pasteur soki eza esoma mboloba na nana akobongwana te ye rabi to ye nzambe en tout cas esali pasi mambo oyo eza vie privé ya bato donc tolobela ngo toyeba manière ya kolobela ngo mais tomonike mopelisi moto na makambo oyo ezaka tantine tata mwasi tina ezala bana ya baza ya niki plutôt ya fali ezala bana ya baza ya fali te mopelisi moto ezaka yo même si niki abande ye mtalaki la première à koleka kobimisa na réseaux sociaux il faut garder silence voilà na manière ya kolobela ngo kompe yango keno na manière mo caché obengi ka na téléphone ke tika mambo sala tala ongo kena ngo bongo ongo keno na baboeti niki so asala ki on peut-être pour comprendre asa mwasi abota na fali bana peut-être place on nana za linga ezala ye tango eza ye te a se sentir bo abasi bo ebi ndenge salaka parce que bolingo o perdre ba sens nyonso likamso ko sa na chambre bimo sala na salon eza passe mais yo ko keno ba boete. Alors, comme la sous-commission, merci d'avoir eu sur l'antiango. Comme dossier à suivre. Dossier à suivre. Tanti Tina, Bongwana, parce que Jésus revient bientôt. Parce que Songi a bossé bientôt. Aux autres, mojo loba, le kilo mamba bien, on dirait la vérité est cachée. Il y a loba, ce qu'on a dans ma vie. Nana soit qui va mamba boue. Alors, c'est bien en sous. Et c'est bien. Alors dossier à suivre dans les gambo tolandi longa malembe toloba nango pe na ndenge bokebi parce que eza vie privée ya bato surtout ya artiste na so munene ya mboka jamais tolinga to ridiculiser to kitaye et ça la bien te fallait ça libre star ena basi msuba envia ke bango moko ena mwasi msuba alali au sa prière nzambe fallait kuela na makolo na bota ne kaka ata soko olinga ngati donc baba mo futu to sambelela bango mingi po ba kuela na ba tentation ya bato mususu te parce que bato baza trop tenté. Il y a un peu de choses à faire à Fali. Moi, je suis Fali, na kosale boy. Donc, fallait ça libre ça no sali. Bon, ma passe à niquer panti pino crâne. Bon, le aussi fallait à te ban am souba bimina Rwanda. Bon, souba bimina Brazza. Bon, souba bimina ba Congo Bosani. Nana au boire à bangotin. Puis je te dis que ne vole pas femme légitime nana ketchup mais tout le monde appelle ibala te mais le cola, il y a maman mokonzi au fanda kimia. C'est comporté le quoi maman Bobby la vana au kimia banana bazala fali bazara la bienvenue baba leki ya malka et un problème té bazala pe ya fali te yo vana ko luka guerre na nikité la guerre na nikité parce que bino mbale uzalaka na mobali moko je petit lelo bazaka ka bozaka pe na mobali moko ça ne sert à rien bo bon sa psychologie bana bino et ça la bien derrière la caméra Mira Kids Montréal la patronne autrement dit Libanga, mais c'est le DG, merci beaucoup à toi. Ma concert Ngali Eden, merci beaucoup. Merci à abonner sur nos télévisions. Mais commentez, Kovodor, bonjour à toi. Ma fan a reçu nos télévisions. Monsieur, on va commenter, vos films, vos liker, vos salariés de ton message. Alors d'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.